Bonjour, bonjour, bienvenue na chaîne Nangai Brilline TV Lingala. Lelo na yeli bino recette Nangai ya biteku teku. So déjà na bimisa kiango na lina sokolango na tiango na maya moto. Oyo eza biloko nyonso tokotia na kati, naza na onion na ngai, naza na pepper na ngai, naza pe na tomate na ngai ya fresh. Okay? Naza pe na ngolo ya kokauka. Oui, naza na banzombo te, donc tokosalelaka oyo. Soki omekango nano te, mekango okolingango pe makasi, ezalaka bien, eza ngolo. Mbisi na ngai deja nalalisaki yango na mai nde bozomona boye eza deja ya kolemba. Ok? So tokotia aroma na biso, tokotia 2 cubes na biso et tokotia garlic. Naza na aubergine te, donc nakotia pe aubergine te. Ok, biloko nyonso tokotia yango yo donc potala malamu et nakosala pe makayabu na ngai. Ok, to banda sikoyo. Eh, my God, my sopani. Ça va. Sikoyo, toko banda, nako sokola na ndunda na ngai, nako fandisa yango na mai. Ok, to banda kolamba ndunda na biso na sokola yango déjà bien na tiango maya moto. Sikoyo to banda, donc nako banda kotia ndunda na ngai na okalinga yango. Ok, nakotia biloko nyonso na kati na ba ingrédients na nyonso nakomi kokalinga. Ok, na obanda kotia 2 cubes na nga na kati. Sima natie aroma na ngai. Allez, don't forget kobosa na garlic te. Anglais komo kota. Nakobakisa siko ngolo na ngai na kati. Po ezika te eza malamu mpona kobalusa yango air nyonso. Kotieka yango pe air nyonso po biloko na yo ezika te. Nakobakisa 3 kopo na ngai ya mai e obalusi mwa ndambo ofiniki tika yango etoka banda 10 minutes. Merci mingi na bato nyonso oyo batali ti na suka. Nzambe apambola bino biloko na biso yango yo nde bomoni kaka na lambi yango. Soki oza na aubergine tiano na kati problème eza te. Soki oza no pe na solo tiano na kati ebima bien makasi. Soki wana nzombo na yo tiango na kati, donc ezaka yo ndenge olingi biloko na yo ezala. Ok, nzambe apambola bino napesi bato nyonso merci oyo bazo support ngai na site na ngai na bato nyonso bazo somba biloko na site na ngai. Nzambe apambola bino. Mama na biso tokomi air ya ba question. Ok, ngai chaque video na ngai ya kolamba na banda kotuna ba mama ba question. So question na ngai ezali. Soki mwana azoyoka susu te, donc soki mwana akomi teti, est-ce que kobeta eza solution?
question na bino ya video oyo yango oyo, donc bokoma na se. Merci, bye bye.